Mida oyoki ndenge Karine alobi na ono nakanisi olandaki direct wana na chez mokonzi direct oyo azolobela Madebo asalaki ya liboso azongeli ya mibale zala wana tala direct yango yoka alobeli yo nga na kotielo parti alobi me na kotielo kaka 20 secondes ebele eza kuna alobeli yo oui modèle alobeli yo mbote bapapa bamama bandeko mbote barando na barandonnette mbote batoyo balingaka rando na ba oyo balingaka rando te mbote ba jeune garçon na ba jeune fille mbote bana mike na ba bébé mbote ba Sainte Anoirite Sainte Thérèse Sainte Ingrid Kabongo ngana chance te tomona bato basepele kolia mbongo ya YouTube na kokoselaka baninga makambo na koyimile bato makambo ere ekomelaki bango mokwa bakomokanga bato mosusu mitema mabe ata bayinaka bato bosali bino bokokolo babongo bino bobosani bino bosekaka bamalere ya bato boliaka mbongo ya YouTube na kokreele bato makambo na kokosela kombo ya makambo kokosela bato lelo ya bino moko te bimi ya salite to comprendre ke mofinga ya biso na zuwa na jalousie bokomotraite bato mosusu mitema mabe mpo bango mpe basali bino balai bokomi o ezalaka te biso tosala yango na motu ya mabe te mama yo somoni ozocuba motu mbeli akufa ozoloba ocube na motu ya mabe te ya motu ya malamu yaka mbeli ya motu ya mabe yaka mbeli nyonso komona oka mbeli nyonso Mida Karine Mokonzi modèle alobi na yo esili nanu wana te bien sûr alobeli yo ebele azolakisa yo mpe azopesa yo conseil okomona ngo neti azocuba yo macubi yo te afingi yo te malakisi yo kaka oyo yo osalaki yo moko modèle okoselaka ye makambo ata lobi modèle okoselaka bato me yo na ngai na bato bazotala biso alobeli mingi ye maboyi na ye koloba modèle okoselaka ye makambo parce que Karine alingaka na baka ya boye vaut mieux aloba ya bato mosusu donc modèle olobela bato oyo oyebi kaka modèle osalaka kokende no mosika te kaka na 2021 oyo même tina 2022 oyo après bonne année osalaki mwa biloko yango kaka nde banda okotaki kikumbi ntango obimi ozomeka mpo ndenge oza wana ochange te nga papa robo na ndimi mpe te vraiment okochange mais soki Karine alobi na yo eza na ntina pamba te Karine mpe ayebi ozomeka osala neti ochange to bien ozosala susu technique mosusu ya baje kizengi mais souffrance oyo monaki wana ezalaki je kizengi te Karine ayebi yango biso toyebi yango nga kutu nayeba yango banda kala nayeba oza dire na kofinga bato oza dire na kokosela bato makambo mais okokaka même pas miniature na yo batia yango
Photo oyo postaki mikolo oyo oyo tie na YouTube na yo wana olingi bato batya yango posali makasi po esimbaka mwa moke me misusu olingaka te. Alors soko obangaka deja miniature etanke bafoto na yo ebima nango mpenza mabe te mobangaka epesaka vertige ofundaka ti na YouTube akipako te po ayebi yo te kokanisa te YouTube ntango yo olobaka miniature wana batie ya ngai yo kanisaka YouTube ayebi mpenza miniature wana ya yo ezaka ya yo te. Soko olingi napeso exemple no napeso kuta exemple te na tindo osala likambo moko bima na balabala benga mwana mwasi moko ata mwana mobali ata kelika tenda loba na ye akango foto akangi yo foto sima loba nango apiblie place alingi apiblie ale yo kende na mbila loba nakangama foto na nga mwana mobali oyo aye aya kotala ngai ayibi foto na nga na ordinateur ayibi foto na nga na appareil apiblia partout kende loba bon mbila penza komona elongi na yo amoni pe kelika tenda apiblie penza bafoto na yo donc mbila koyeba yo oyo telemi pa na nga oyo mpe nazomona na foto eza yo me mbila eloko akotuna yo yaka na original nango ata la date oyo kangaki original wana po comprendre ozoka no surtout so akangi yango na voie publique wana susu ngambu sikoyo meme na kati ya ndako mbila kokipeta yeba soki ndako na yo to ya ye te meme soki eza ya yo en tout cas bokobanda biloko bakotinda yo yo moko koloba botika na bino po bayebake bayibaki yo foto moto wana postango na volonté na yo te en tout cas yo moko biloko koluka okotika bapubliaka yango yango wana ntango ofundaka mpo na baminiature na bavideo nozobina wana etanke GDG ekufa moza na likambo ti baoyo kutu basheni na bango ezosala baza na bavideo na bango na kati me bazomela pema kaka na YouTube mpo na kofunda. Eske ntango bato mosusu asalaka video atie na kombo na ye na kati ozomona na elongi na ye ezomona na kutu te kaka kombo batiaka yango na pamba batiaka pamba te po afunda azokomprendre te me bato mosusu esimbaka ndenge ni oui bato mosusu esimbaka sanki afunda mbala moko YouTube akangi bon wana yaki entre parenthèse Mida Karine alobi na yo asali yo réflexion donc elakisi soko oza mayele ndenge olandi direct wana po yo ba live ya Karine okozanga ngo te okozanga no nyonso na mokili okozanga ya Karine te ata kutu ozalaki maladi atolalaki nga papa robo eloko na koloba no bandela yoka makambo nyonso alobeli yo vanda kanisa eko ede yo soki penza oza na posa ochanze po mutu moko te aniebi deja ke yo chanze non bato nyonso bayebi kaka badouleur ya nkuba oyo zwi yango nga na kamwe ndenge okoko prononce komba Karine te
po avant batake yo boye olobaki mpe otika ofinga otikaki mpe ubi odiminaki moza kotanga toujours kombo ya Karine nakoloba kuta otikaki te mpo oza koloba toujours na Karine kombo ya Karine mbala liboso nalanda émission na yo olobi te émission yango mpe esali vide donc bisika wana ozali oza penza na problème Mida eza likambo oza penza na problème ya makasi nayebi te meloko ya bien Mida Karine modèle alobi ndenge alobi nayebi koswa yo mais vaut mieux eswa yo po encourager yo soko olingi otika kokosela bato makambo otika penza kombo ya Karine wana okoka na kotika yango te po aza mama YouTube mais okoko bongola yango balobi te obongola yango obanda okumisa ye obongola yango obanda olobaka ya verité olobi kaka oyo azali babiso ntango tolobaka bomonaka tokumisaka ye tolobaka oyo azali siko oyo azali ezobimisa ye ezotia ye azomérite azwa balouange yango ntango azozwa balouange azozwa balokumu mbala moko azokumisama donc azokumisama na oyo azali tofundelaki makambo te tolamuki tobandi mbala moko kokumisa ye ya lokuta non tolobaka oyo azali ntango tozoloba ngo epesi louange ntango epesi louange akoma okumisama eza bongo ndenge yo yaka na malukambo lokuta obandi kofinga ozokosela Karine makambo ozoloba nyonso ozozwa mbongo mozolola bien te conscience nezomona pasi bamisusu bazoya bakitisa Karine bazokita bango moko bazosouffrir bozomona eske yo ntango osalaka yango ntango oya kokoselaka Karine makambo ntango oyaka mpo kitisa ye eske oyaka mpo souffrir rien oyaka mpo mona pasi olalaka bien te rien oyaka mpo monaka bamabibi osalaka bacauchemar rien mais ntango okoseli Karine makambo olobeli ye mabe sans ke moto asimba yo moko makambo osalaki komiso bacauchemar ndenge mpe biso toyaka tolobi kaka oyo ya verité ndenge ezali tolali pongi ya bien tolamuki na elengi tozolia na esengo bazotonga biso tozoswa lilemu te ozomona ata ozobela bazotia otongo ozolela te ata otikali na 2 jours okufa ozolela te oza na esengo no kaka ozokende na paradis biso bongo ozokomprendre eza bongo yango wana Mida Karine alobeli yo mpe oza na chance ndenge acubi yango ndenge balongolaka moto liyenzi acubi yo mopanga te okufa azocuba mwa moke nzete wana mbila mpo liyanzi elongo na lokolo yo moko yebi mpo yo mpe oyeba ye kolongola mayanzi na mboka ozalaki neti docteur kote bampuku oza champion na kokanga bampuku kote kolongola mayanzi oyebi mpe koloba te papa robo ye mpo ozokoselanga makambo ngai nazokosela te batémoin bali yo moko mpe oza témoin vivant bon Mida ngai natiki na ngai yo ciao
Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a roza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Bonjour fidèles internautes de www.elengiakomba TV. Bonjour, bonsoir, balandi nyonso ya Elengi ya Komba, Congolaise TV. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a roza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss. Belé partout dans le monde, partout où vous êtes, partout où vous êtes, Elengi ya Komba TV vraiment. Bonjour, bonsoir, on a abonné Bafa Nyonso ya Elengi ya Komba Congolais TV. Bonjour à mon boss, on a appelé ça vraiment un pandi. Bonjour à mon boss, JP Kiama. Je salue mon boss Balobi, boss des boss Babi, JP Kiama. Bonjour, la Elengi ya Komba Congolais TV vraiment. Ramon Lazana, chaîne de ça qui topo, il y a boss de JP Kiama, et boss des boss, il y a ni à danger. Donc, on va s'entendre la zaki. Ya boss na biso JP Kiama nzambe na ngai ba boss bazali ba boss bazali JP Kiama le boss des boss. Napesi d'abord bonjour te ba mbote belé na mo boss JP Kiama on a roza ngisaote donc na ko le katisa na pesa mo boss JP Kiama boss des boss.